Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette belle et grande émission par excellence. Longa auto vanda kana motei, na mosakoli. O ya pesa kabiso, ba message eux uterepa nkolo ya koki. Et dans cette optique là, na kolinga, o jitu za télécommande na ye, kitisa ngona na se. Bobengi ya mingi. Botuni pe ba mituna ndenge na ndenge. Mais je n'avais pas voulu directement vous répondre. Suite que ce n'est pas moi qui reçois directement le message d'Ankolo. Mais c'est la moto oye a pesa privilège wana à travers yé et tout message wana. Nini oza ko tungisa bino na maiboloba ki bozwa kité. C'est ça ce que nous sommes en train maintenant de concevoir avec les prophètes de manière que bon bon ce qu'on programme la biso officiellement. La 4e semaine, que tel jour, et dans la journée moko réservée, pour tout ça, message d'Anzambe, puisque tout ça besoin de Congo changer. Mais il faut dire aussi que, pour tout ça que ça, aussi, appui Nabino. Parce que, ça appuie Nabino, nous allons passer. Numéro Moniwana, on a lié officiellement. Et papa, les gars, parce que, il y a d'autres gens qui nous. On doit regarder ça partout, parce qu'il a besoin de contribuer à l'œuvre de Nzambe. Le numéro de Vodacom Moniwana, c'est le numéro de M-Pesa. À tout moment, si vous avez besoin de loin, même le niveau étranger, si vous allez, pour contribuer à travers le numéro là pour le salut Nzambe, à toujours temps. Parce que la chaîne Oyo, tout le foot est solo. Merci à Igrida Mateta, merci à Wilfried Sama, merci à Benjamin Kelunga, merci Nabino Mandeko pour sa confiance dans la fidélité. Voilà, tu continues à Zindo et à Masolo pour la Mokolo Alelo. Mais je vous ai déjà promis que prochainement, vous avez un programme officiel au tel jour, à telle heure, vous avez la chaîne telle, et à telle heure, la chaîne Moussoussou. Puisque tu as la chaîne Ebele, vous avez comme la chaîne partenaire. Mote papa. Mote papa Nangai. Sango Nabino, ils ont 4 Bibale. Bisobe, Bamboka, et ça va kindi. Oui. La caméra, voilà. Merci beaucoup. Solo là-bas, on a une minute. Ok, mon tunion, so, les anandenge, zamba, tinda, ye, namboka, pona, sala, musala. Si vous montrez na montoala qui ça, musala, yon zamba, tindela, qui ye, na mokili. On a ye, bake, zamba, tinda, ki nga, na mokili, na sala, nini. Mengai, na zoye, bisa, ba, Congolais, nyonso. Mission Nangayo Yonzamba Tindelinga et sa délivrance Yamboka. Délivrance Yamboka, République démocratique du Congo. Délivrance Yamboka de et Teni à Liboso Yonzamba Tindelinga Namboka. Délivrance Penzamba Yebisinga Boy. Et ça est réel. Délivrance Yamboka Kosale. Salema Nanzela Nangai. Des Ambe Yemoko a Yebisakinga Kosalema. Liboso tozokende na nzela na ngai na komema délivrance na mboka oyo Nzamba pesaki ngai bilembo koyeba keza ya solo okomona liboso tozokende épidémie ya bambwa bakobanda kokufa bilembo za accompagner bino ndenge Nzamba le baka na bonga Israël la prophète qui donc voilà bilembo ko accompagner bino soki olobi likambo sans signe bato bakoyeba ndenge nini yango na lobi pona bayeba ke ya solo Nzambe mutu atindinga pona délivrance ya mboka apesi bilembo bambwa épidémie ya bambwa ezo ya bambwa bakobanda kokufa de signe ya kolobake na komema délivrance ya mboka ya solo po ete bambwa bakufaka mingi te yango Nzambe alobi ke pona bato bayeba ke eza ya solo bakobanda komona liboso tozokende épidémie ya bambwa bakobanda kokufa na mboka. Excusez papa. Dans l'andi message aux Nzamba Pesibino pour l'épidémie. Est-ce que le corps de la Bible que même matin oumeli et kokisama kaka ou bien et kokisama rapidement pour
message est ça est vraiment accompli. Ngai musala na ngai eza ko prophétiser mutu akokisaka ezanza ngai te. Merci la réponse parce que mingi ba kokanisa pe ka kino et fait ya lelo to lobby mais au lobby quand même ndenge segeli ki photos de la ta nzambe bengo nga nzambe bongo makambo ya bakaki omonaki te na ya bambu rezo sali mutu azokokisa eza ngai te na nzambe te na mutinda mina na ye nazo annoncer mutu akokisa eza ngai te mutu akokisa ezanza nzambe bomona ngai nzambe etenga na mutu oyo nzambe atindi na lobi makambo ote bato mususu bazondima te makambo ya délivrance makambo ya kindoki ya koloba délivrance c'est quoi tozo ya kolongola mboka na maboko ya satana tokolongola mboka na maboko ya misalama mabe yango nzambe alobi ke koyeba ke eza ya solo elembo yango oyo bambwa liboso tozokende bakobanda koku na elembo koyeba ke ya solo délivrance ekozala pona nini bato bandimaka yango teke akoya ko délivrer nini eloko moko te nini ya mabe problème eza boye wana eza eloko ya liboso ya mibale namonaki tour de fel oyo ya France tobaka mpe likambo malamu te na ta ebomaki biso bamoke badeko ya Paris namoni yango ebukani na gauche siko ntango ebukani na gauche natuni nzambe eza nini ke eza épidémie ya nzala na France tina baprovince nyonso na France kuna na France ya mibale soki lelo mboka oyo tozolela pasi tozoluka tokolongwa na maboko ndenge nini tomona bolamu moto akangi mboka na biso ndoki monene eza Belgique nde aza à la base ya pasi ya bakongole nyo blocage ya Congo eza mundele mais na bakongole naka nakati mais lelo bolave Belgique akomi musantu biso nde tolave bino bakongole bolave ennemi munguna akomi musantu nzambe alobi boyo bokobanda komona baavion ya Belgique ekobanda kozika mpona koyeba ke eza ya so baavion ya Belgique ekobanda kozika mpona koyeba ke mutu oyo Belgique nde abloke mboka oyo acomplicité na bakongole tala tozobunda nani tozobunda na mundele siko mundele abatami tokomi koboma na bakongole na bakongole biso tala ndenge si nani biso ya kozipa nani ya kodima lelo Belgique mutu aboma Lumumba lelo bolave yakomi akomi ya malamu mutu ya malamu mundele akosunga yo aza ndeko na ye nde eloko omoni bakongole nyonso bakomi nye nani akoloba lisusu tozobunda mboka elongwa na maboko ya baminde ya mindele nde misio toza nango délivrance ya Congo fu tolongwa na maboko ya mindele oui toza ba responsabilité na biso mpona toza na maboko ya bamindele nde mitala lelo franc congolais eza na valeur te dollar nde ekomi na valeur makasi omona wapi mwana ya moto akomi na valeur mwana na yo azanga valeur ozokumisa mwana ya moni me mwana na yo ozokumisa te dollar nde eza na ntina moto azobatela dollar me franc congolais azobwaka siko bokolongwa na maboko ya bato ndeni bokomona bolamu ndenge nini me okomona na biso oyo nzambe atindi na makasi tolongola bato na maboko ya ndenge wana biso nde bazokritike siko yebisanga congolais akomilongola na pasi ndenge nini donc bilembo oyo koaccompagner ezokoaccompagner bino ozamba azopesa bino kelelo oyo Belgique baviane ekozika ekozika ezali parmi babilembo oyo nasibaloba na ye donc babele ya nzambe babele RDC babele ya nzambe babele oyo nzambe alingi asala babikamuseli na ye babele oyo nzambe alingi afongola mokili à travers RDC alors bamboka ezobundisa yango ezobloke loka babelgique faut déjà babala komona bapasi ekotela bango na kati bavie bala kozika France nzala mpe bacourant biloko tele bakokata surtout donc badifficulté oyo tozomona yango ebala kokoma epa na bango nzambe alobi boye bino bakongole bino boteka kaka mabele bino boteka bamindele bazwaka barichesse bazokende nzambe mpe akolanda bango kaka te richesse ezoke ye mpe akofrape ezosuwa te bato bazoteka mabele ya Congo ezaka biso moko toteki yango bomoni ke eza mabele na biso eke eza mabele ya
biso tozo teka yango mais Nzambe pe c'est comme si Moïbi otekela donc reseller quoi. C'est ça. Si vous yebisanga tokobonga ndenge nini papa na dingina loba boy Congolais aza mutu te biso ba Congolais toza ba nyama tobongi kovanda na mboka oyo te. Pourquoi na dingina tu na yo Belgique aza na richesse ya modèle nini bosala nano recherche na calcule bomengo ya Belgique uti wapi oyo esalaka mwana oyo abotami na Belgique 1 mois 2 mois bakena ye na commune ba registrer ye bakomi kofuta ye $1000 par mois. Le compte bancaire. $1000 par mois. Bon les autres mais soda ya Congo azobutama azofutama moins de 100. Siko Belgique azwi mbongo wapi oyo azofuta mwana oyo azobima na libumu ya mama na ya futa mbongo boye bino bozwi Belgique botie ya komi musana. Bobiso tozo annoncer Nzambe soki atindinga po na mboka oyo mais kasi tala muto oyo Nzambe atindi po na bundela mboka muto oyo akobundela mboka nde akomi muto mabe omoni nde nazo Congolais azalaka boye azozela biloko ota likolo eye kukwela ye na makolo alia ayebi kobunda te nde kwaka na tango Israël Congolais ayebi kobunda te omoni nde tozobunda boye soki tobundi mboka ekomi kitoko omona ndenge bakowelela kolia mais pesa ye kobunda yebi kobunda te komela masanga na kindumba nde eloko ya mutu ya me tuba pays ya mike ezobundela mboka na bango ifale makambo nyonso eza kuna ebandela wapi awa problème na biso mpona délivrance ya Congo ezwama au moins bakonzi na biso bapuye peuple mais bakonzi na biso bapuyaka peuple te yo bima kaka awa otambola olobake nake kovange na ambassade boy gouvernement na biso nde kotinda ba policier ale boka matabango tu est-ce que bakonzi baza pour peuple ou bien eza pour na bango moko tala bato bozo soutenir nde bazo boma bi tala ndenge bitumba ya este wana est-ce que kuna na este bitumba ezali tala tango zo mona ngo bongo take mo sali ya Nzambe na take mo kuna bitumba ezali parle ngolo banini sika mo za kuluba ke bakonzi bazo bomisa bato pa bango bokufa bango bazwa mbongo bokufa na bino biso tozolia na biso ngelo lokola Nzambe atie ye moko nkolo atie misuni na kati ya République démocratique du Congo a promettre biso délivrance yoka Zamba lobi yebisa ba Congolais nyonso naza okura ya makambo nyonso ezoleka na mboka na bino Zambe okura ayebi nyonso na ndenge bakonzi bazoteka mabele omoni makambo ya bunagana bakonzi balobaka yango lisusu na ba peuple congolais mabele na bino ekei bovandi nyesa mutu akoloba mabele etekami bato mosusu bavandeli mabele na bino ni koreklame ni koloba ni kobunda bato nyonso nye bozotinda bato bakende kobunda bopesi bango minduki te salaire te eloko moko te eske boyebi likambo bozosala te sikoyo nalingi soki biso nyonso tokufi bana na biso bazoya bakozwa eloko nini mabele nyonso etekami sikoyo biso mwana na biso oyo naboti lelo mpo nazwa mabele na Congo akozwa yango wapi mabele nyonso ekomi ya bapai sikoyo tobotami na Congo mpona kosala nini yo Congolais ozofinga ngai ozomela masanga oyebi kobundela mboka te tokokweya na bapaster nyonso awa efo paster nyonso wana implike tobunda bitumba eza ya mutu moko te papa omoni nde naza boye Nzambe aza kotinda na ntango ya kala atindi elombe mpona kobundela mboka me mutu oyo akoya mpona kobundela mboka nde charlatan mutu oyo akoya kobundela mboka nde muyibi nde boye ndenge naza boye nazobundela bato balia bien nana nde naza mabe bokomona bolamu ndenge nini mutu oyo ndoki azoloka mboka aza ya komona ozwi okangi ndoki belela ye omoni azoleka sala nini belela yango na beleli ye Belgique ndoki munene très bien mais lelo yo papa lokola pouvoir ezotepa ya bamindele yo président okoloba nini okolandaka oyo bazodikte ye lokola osali constat okoloba nini aza na likambo akoloba te mpo na nini ifo badikte ye kaka oyo badikte te akoloba lokola osali constat okonstate ke Belgique nde ndoki munene lelo oyo ya kati ya Congo oui olobi ke Belgique ba viole bana kozika par rapport à message que j'ai pas Nzambe mais nini concerne na biso ba Congolais à travers message oyo tu kozwa ote ba pe ko battre pe ba frontière na biso Congolais abundela mabele na ye na ba pays nyonso Russie azobunda ozomona
awa na Congo eza du théâtre makambo ezoleka na ekele nyimbe ezoleka ba peuple baza kuna te bazo mela masanga baza na distraction mais ici azoganye ona nini biso ba Congolais tozaka tovandeli na telefone koloba makambo alukuta de oyo ikire nyemboka ya théâtre eloko moko te ka lukuta na lukuta makambo ya solo il faut ba contredire yango nde makambo ezoleka bana na biso bazokufa na est combien de millions de morts nani akoloba batu bazokufa batu déplacer batu baza konyokwa mandenge ya kolia ezate nani akoloba mais maman mke papa oui voilà boza kolanda biso toza kosolola papa comme d'habitude de bolukaka boyoka ba message ya Nzambe pambate yende ezali bouche autorisée oyo azozwa message pe azobimisa pa na biso yo oyo mipesi po le roboma Congo po kowela bonheur na yo moko oza komona lokola ke libota no ezali kaka ya mwasi na yo na bana oyo boti oublions que ozala bandeko biso bafanda na Kisuka na Kimbaseke na Kingasani bana batata mwasi ba ozo ko sacrifier la passe voilà ba remplacer du nombre mais le oso Congo ici la côté Kisama la tire le Congo kaka yo na mwasi na bana bokuka munena Congo ngonga yango kanda Nzambe se kiti ezela motene zo pesa dia azobeta mbunda azobeta ntangwa koka sonité ba numéro na yango wana soki omoni réellement que ça convaincu te posa mitune bela koloba numéro yango wana ndeko na ngai oza décideur na mboka oza autorité oza ba décision na mboka bengai na ba numéro wana solola na ye ezaka te bon dimaka ba charlatan oki ka mais ye pasteur wana pata mona ba jeep pasteur wana po l'église minene mais est-ce réellement kati na Nzamba zali Nzamba satika bango kala tongo Nzamba tika bango tongo za kuna bango sute basika loka banyoka kufika mutu zo ninga kaka boye mais zo ozo so message ya Nzamba zo bima pona mikola lelo tala papa zo loba te fongola mato ipamba te nyoko boya okwandisi motema na yo yeba ke makala ya moto kita likolo na yo papa tala caméra OK pesa message pesa toujours maloba message ya Nzambe continue pamba te ezali kama ko gai de nazana secret ya mboka on azobi miseza muke délivrance ya Congo tala yango azoloba lelo azoloba délivrance ya Congo gai nazana secret ya mboka oyo nani akondimelanga na sala musala kozaka pe gizenga yaka awa ya kotaba politicien oh yazaki na livre d'or comme na livre d'or on peut na kinda sans suite papa le papa yo bi ozala papa baté on a journaliste papa merci ça c'est ma question au plan de dozela le oyo poyo le bi kozala secret ya mboka so ba yambi bino papa apesi yo misolo ko bunga nzela te zela wana ezali kambo ya Nzambe ko bunga nzela te na lobi boy wana ezali kambo ya Nzambe ngai mutu na koyeba ndenge ni mais ozali ba yo actuellement za position ko bunga nzela te za peza attaché na Nzambe kobunga te wana ezali solo ya Nzambe etetele bakoko pesa yango na bungi mais ya lobe za makambo ya Nzambe comme bakoko pesa yango na bungi te wana ezali kambo ya Nzambe na ye na yeba yango ezate na ko répondre yo ndenge nini mais oyeba kepe bino ba journaliste boza na para na bino ya koteka mboka ata lelo oza journaliste faut pe nazwa na makambo na yo bino bondimaka mutu ya vérité te bino bozondima mutu oyo akobondela mboka te omoni mutu azobundela mboka olie bo encourager bino bolingi yete na bino ba journaliste boza na para na bino ya koteka mabele ya ko désorienter information la vente kimia c'est parce que au généraliser biso surtout c'est normal oui zabino nyonso ya on a vente kimia daga yo moko na boy ko ça défense c'est pas pas ndeko langa journaliste na dit que on le baké pourquoi attaquer biso bo vente kimia te lorsqu'il y a c'est un devoir pour nous pour que tu tumba wana il faut pas que kanga na pour yote c'est nga pour y mais 9 fois besoin contre oui c'est tout quoi ça problème est ça comme loba na tango tozobundela mboka na ba journaliste bazobundela mboka na ba pasteur bazobundela mboka biso information mokeke ata centimètre ya mabele ekende te pourquoi soki lelo bato bazobala na malamu te ezali problème ya mboka ote mboka eza na problème soki lelo bino ba journaliste boza malamu te ezaka likambo ya mboka soki lelo yo bato bazovanda na
eloko te kapo na mboka oyo bolinga te sekere soki tobundeli mboka tolongi bitumba papa nyonso toza nango bezo bokomona yango par exemple tozwi yawo voilà etumba ya mboka oyo bozoboya tozwi yawo tangela biso Exode chapitre 17 11 à 16 tala likambo ya monene boye prophète eza moto atombolaka mbo ok bozala ba biblia botanga yango bokomona oyo komeme na kati oui ok papa siko tala na likambo ya boye na mboka bato bazofinga pe otali moto azofinga azolala nzala moto azolala nzala pe eloko pe ya malamu ezotambola epai na ye eza te me azofinga ngai moto nazoya kobundela mboka siko oyo ya boye soki nabundeli mboka mboka elongi tokomi kolia bien akobosana te ingratitude c'est-à-dire moto oyo akoya ya malamu nde aza mabe oyo ya mabe ya kobebisa mboka nde aza mala ebandi mpe lelo te yesu ayaka apesi bato batanzala apesi bango mapa apesi bango natanga mukanda pesa ngai exode ya 17 lukelanga 17 exode 17 11 6 ya kotanga yango na miso na ngai moko mpe pamba te omoni soki okoki kotanga pusa pembeni komisa bakozwa bino soki toza na nzala eza po ete toyebi kobundela mboka te tala papa nyonso to mama nyonso oyo abundelaka libala te libala ekweya esilaka mama na kokweya toyoka ye papa tanga exode 17 11 16 prophète afukami loboko likolo balobi nini bamelekite babundisi baisraelite yoka barwandais babundisi bakongo bakongole ozolanda te ntango bazalaki kobunda na ntango bazali kobunda soki moïse atomboli liboko na ye moïse ye wana loboko na ye ezaliko eza te yoka pe soki akitisi yango soki loboko ya moïse ekiti bamelekite bakomi kolonga c'est biblique c'est ça sans problème mboka eza prophète nde moto apesaka nguya yoka likambo na nsima maboko ya moïse elembaki Aaron na Ur bakamati libanga moko bazwi libanga pe bamemi yango epai ya Moïse po avandela yango azwa soutien bongo Aaron na Ur basimbi maboko ya prophète moko epai pe mosusu epai ke totombola yango pona tobunda soki maboko etombami nde elongo ezali bitumba ebandi mutu akiti yoka likambo ya boye nde eloko oyo bazofingela ngai yoka boye maboko na ye elembaki te maboko ya Moïse elembaki te ti ntango moyi elalaki baye kotala ke kokende guerre fo tozala na prophète loboko ya prophète ezali liko ezangi bato ya komakisa yango ekiti nani akondima makambo ya prophète asilisi kaka wana papa kokende mosika te yoka likambo kokamwa toza na guerre likambo monene bato ya kala bazalaki yango ti lelo maloba oyo etangemi ebimi na monoko ya papa te ebimi na kati ya biblia oyo yo ozala na kati ya ndako na bino tanga yango na Exode 17 11 16 oui Moïse prophète oyo Nzambe atindaki po akangola bana ya Israël na bowumbu na bamalekite soki Moïse atomboli loboko na ye okomona banguna bazokweya soki Moïse loboko lemu banguna pe bazwi force si ekosenga nini Aaron na Ur na yo tie poids Moïse maboko ezali kopo elemba te pe kotombola maboko balongaki etumba mais lelo oyo Nzambe apesi biso mosakoli Nzambe asili biso Moïse ye tozali na ye Nzambe apesi biso prophète tozali na ye lelo bilembo nyonso tu esekeli accompagner elakisa réellement que Nzambe apesi ye toza komona yango mais nini toza kozanga moyen ya kotombolisa ya kotia ye poids koya na libanga avant de la libanga peut totombola maboko kosoutenir ye de manière que maboko ezali titolonga etumba nini ezali kozanga tali tozoboba kongo biso papa totia mukanda mosusu Josué chapitre 10 verset 12 namoni wana pesa po doka toza tango muke pesa ka chapitre batanga bisika bazali papa batanga nano pardon
Kusala ndeko. Batanga mwa muke papa. Oyo kama kapote. Omoni biloko oyo etangi ba prophète batu bazana ngo na confiance te. Menga tala prophète avandi makolo na se alakisi monde mobimba. Bofuka Fukama. Bongo soki batu yakala bazali kolonga na nzela ya Nzambe. Siko biso tolonga na nzela ya kisi. Tozo sanga ndebo sakoli. Kati esika tozo. Oyo akoko pesa nguya. Yoga. Josué chapitre 10 verset 12. Mukolo yawe apesaki ba Amorite na maboko ya ba Israelite. Ozolanda? Josué asengaki yawe boye na miso ya ba Israelite nyonso. Asengi yawe mutu ya Nzambe prophète. Asengi yawe na miso ya batu nyonso. Moi telema na Gabaon. Telema na Gabaon. Sanza telema na Ayalon. Na Ayalon. Oyoki papa. Na tango ya bitumba prophète asengi Moi etelema. Sanza pe etelema babunda bitumba. Etelemi. Nani akodima makabo ya ba prophète na mboka oyo? Nani akodima ngana sala musala? Yango moni Kongo ezo Nzamba alobi boy lokola bozo bundela mabele te ye pe akobebisa biloko nyonso pona nini yo lingi kaka boy dans les vides boy obundi te ozwa libala obundi te obota bana obundi te ozala mutu munene lokola bozo boya kobundela mabele Nzambe nde alobi ke abebisa nyonso na ba banke nyonso akolongola bongo nyonso lokola bozo boya kobundela mboka mukolo mboka kumba biloko nyonso abebisa bisakanda papa ezo suwa baemba yango sangwema likambo ya mabele sangwema bakoko na biso baemba yango likambo ya mabele etumba ya mabele bana na tango ya bakoko na biso à travers ba prophète pesaka ke Israël alonga etumba le Israël yango la République démocratique du Congo. Oui, même osakoli zaba pasi biso yeyo de kolanga après à la Bible que tout me cahier tout devant les preuves tout me cahier mais à cela ça bible ils ont accompagné réellement ba nkolo pourquoi na mutu na memeli bino na Yesu oyo bozali koyeba te ke Yesu aza mutu na memeli ye na mboka bongo bolingi lisusu miracle nini ya koleka wana na Yesu biloko nyonso nazoya nango na accompagner na yebisi bino le même ba jour on a sali wana Yesu akiti bomoni Yesu eloko nini eleki tout le suka papa la ngi siko tala siko caméra donc on a un message la délivrance pour la République démocratique du Congo pesa siko message eux c'est le monde na surtout ya Congo si kazali banda na ba autorité parce que tu dis congolais c'est que la président de la République la congolais ya suka azali congolais OK kala bango na lobi boy bamboka nyonso na bana ya mike babondela kamboka voilà mais awa nani ya ko mobiliser ba atako ba très bazali oui nani ya ko mobiliser ba tuna mboka azate donc ozo sala siko la sensibilisation mobimba nazo sensibiliser to lobi boy ndenge toza boy na mwana oyo azobota maboy ayeba ke toza na etumba moko ya lisegite il faut totelema mutu nyonso esika azali abunda bitumba tokokolala nzala te Congo aza na nyonso mais toza kidiba nani akopekisa batu bamela masanga nani akopekisa batu batika makambo ya mabe ba distraction batu nyonso oyo bazo gouverner biso baza pour ba mindele siko soki tozwi conscience te tokotambola kaka esika kaka boye tokotambola kaka esika moko na bamboka nyonso bainitiaka batu kobundela mboka tala ndenge bozali mboka kitoko boye bozolala nzala bongo bomoni ke mundele azoloba boye yevo basilisa biso nyonso eke tolongwa na mabele ya Congo bakolongwa te mundele akolongwa te mundele kolia na komela eza na Congo bakokotika Congo te mais lokola bakonzi na biso baza blé bazolia mbongo na bango mais biso bazokosa biso bino bolandi bango tokotikala kaka ndenge wana problème ezate bana oyo ya biso bazobota malobi du lokolo bile to tellement to bundela mboka to comme la souka vraiment na bi keze mission d'abord to repesa bino ba jour bon ça chaque semaine peut-être pour la journée moko to bi que jour tel heure tel prophète alobaka jour tel heure tel prophète alobaka peut permettre à ce que mutu comme asiko vraiment ko zo programme no série bi que jour tel heure tel avant la télévision na prophète besoin de partir semaine prochaine sikoyo kobunda wana
ezala tout ndenge au Congolais esengeli asala po abunda lilo po nyonso ekoma malamu soki ezalaka ndenge basoda bazokende bakompanye bango na misolo na biloko nyonso lokote eza te vrai koti na biso ata abengi biso te tomikoti Moïse akendaka mpe tumba papa yo pozali lelo pre babiki kita na este na mwana mobali ndenge ozomona na botama na makila na mai ya mama me oza pre lelo papa nazo tulo ozokolanda oyoki na soda pre nalobi nga na soda oza pre lelo oyo nasengi etake prophète nasenga l'état combien de fois nasenga bapesa ngai makoki omona ndenge na kosala badémonstration voilà je crois bien bolandi biso ute bandekino suka bapesi ezali belé le temps de trahir biso merci papa pour la mokalelo merci beaucoup ezali tosoleli likambo etali délivrance ya Congo opesi congolais message esengeli asa congolais ayeba kozwa baresponsabilité ya kobundela mabele na ye sino te so tobundela yango te tokozala yango nzambe akopesa yango mpa bapapele kama yango bongo merci à Igrid à Mateta, merci à Igrid à Wilfried Samba, merci à Benjamin Kilunga, merci à Bandeko partout au Bozala qui la confiance et fidélité au Pesakibiso, Uto et Bandeko Souka, édition Mokolelo, ils basé sur tout bien pour la délivrance de la République démocratique du Congo à travers mon Sakoli, mon Lobeli Ankolo, le prophète Gédéon Kassongo Bozali Komona, au programme qui toko, et comme le cola, communion la bino, comme le cola, maïn et comme chaque semaine, pour qu'on d'ici là. Restez branchés, toujours dans Mbonda Ekolo, pour continuer à biso, à travers ma chaîne partenaire, à travers YouTube, pour tirer un message dans bino, pour tirer un questionnaire dans bino. Tu peux bien payer direct de numéro permanent, de manière que Abba répondre de manière que tu peux savoir la question au moment où on biso. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Jusque là, restez branchés. Si le reste, il y a programme Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Bye. Vous aimez beaucoup plus.